Yé Molière olobela Thomas Lokondo te nga na zelenge na koti esikana mbala liboso. Mais na kotala nani Natali Thomas Lokondo o ndakisa pona ngai. Natali wana njoli. Natali wana nazotala bakulutu na ngayo babandi musala yambo bazosala musala ngolo lenge nini. Yé Molière donc parlement na référence ezate. Aza papa mukolo aza collègue na ngai. J'ai du mal na kolobela ye. Ça me fait mal. Mais eza malamu te okenda ko zwambo na parlement. Na biso nyonso muto aluli parlement lokola Molière azate. Ya mema na bana. Na bandeko bakoma ba député. Azana mwana ne azame député mu continent assemblée délibérante. Azala na respect na baninga. Azala na limemia. Parlement est institution te. Yo sikoyo okobwaka mai na mwana na balabala. Ata mbebe za na parlement na mayele na kibo papa ne akobimisa bosoto na la balabala. Oh kuna tozaka qui sont pour qui sont contre. Retenez ces mots, la projection cathartique ezaleli oyo olingo lati sango batu nyonso omoni bato baloba biso te yondo lala ka keloko te yenda sala keloko te ozola na ngai ye sala keloko te bo ye musala nezali émission babola comment moi sika na kobimela ngala sa émission babola so bazana respect na baninga ne ba député te biso pe tozana respect na été à la longue faut retirer ba parole à la télévision mais si ngala linga so sa interview na biot pona yango boko sunga mboka te. La presse congolaise devait aider les pays et accompagner la démocratie. D'ailleurs déjà dans le lobby en journalisme on appelle ça les échos qui nous parviennent. Ce n'est plus l'objectivité. Le journalisme c'est l'objectivité. Je suis dans une approche épistémologique. C'est ça. Balobi, non, vous froissez même la subsistance de l'information. Si on a tout dans le lobby, tu ne sauras pas dire à cette personne. Donc, un inconnu, c'est un piège de la communication. Et c'est méchant. Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasadere, nelazabe, nakoki nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mame, nasa levo na kamaladi na bela, kaponga nasi nasadere. La pétrolière, Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi. Donc ngai nasadere et puis bamisé na matu bazape kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo nasadere na bamisé na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai mo na bamisé na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisi yo kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Hey, okatelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne de produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris,
posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre site. Zambé, yo ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza nde mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza pona adresse ya kosomba pomade awatoza bokeba eloko en état de droit. C'est toute une vision. C'est la vision même de Etienne Tshisekedi. Ce reçu thèse à doctorat, sa thèse s'articule autour de l'état de droit. Donc Tshisekedi a salé là à l'Obama Magambo à la classe. Alors boye baranenga utiliser l'état de droit. L'état de droit c'est quoi? C'est là où la justice règne. L'état de droit c'est quoi? Là où il y a l'autorité de l'État. Donc Congo, tous en état de droit, mais tous aspirés à l'état de droit. Parce que Otali Bokanga Mamukebai, on est état de droit, vous avez senti que Mboka Batalo Koso. Ngaza sensible un peu à Miké. Naraté sensible. Non, sensible. Non, il n'y a rien. Je suis le général de l'armée citoyenne au Congo. L'armée citoyenne. On évolue. Bon. Donc, la procédure engagée pour arrêter Mukebai, c'est une procédure teintée d'irrationalité. Ce sont des notions élémentaires du droit, notamment les caractères contradictoires. Que Moutou, à Salimbeba, faut que yokae, ba yokaete. Na tambola la betando, pour na kotali sete, batoyo, bakwei na mbeba. Bandima kite, lelo cour constitutionnel kati, iyo, na ba papa na biso bazuzi, ne foro bazo sala, totombola, bongo, justice mboka na biso. Bambate, esika justice ezali, nde mboka etombwami. Esika justice ezali te, bokomi bongo, bato na zamba, bokomi bongo banyama. Donc, la libération de Mukebai, c'est une bonne chose. Bravo à la Cour constitutionnelle. Parce que tu sais que la justice, ndeko honorable Daniel Essafou, tu comme la bongo appareil judiciaire na biso tu ko la renouveler. Ah, Rosalie quand même n'a point de vue. Maman nanga, bino boye bara Daniel Essafou opposant Félix. Un opposant par définition, je suis censé critiquer. Yo na ndenge no na mayele mama na mono lati balinette. Oza muta mayele. On est en nomination, on est en permutation. Kaka mituna to mona. Oka juge au Quito, Kaka Bango, permettez Bango. Les mêmes personnes, la nomination, on s'attendait à de nouvelles figures, une nouvelle énergie, un nouveau punch, l'appareil judiciaire. Kaka Batoualati, Mamboina Kebo, Ntimba Kebo, Nzouza Zongibo. Moi, je suis en train d'appeler ça de la permutation. Et d'ailleurs, je me pose la question, ceux qui sont là, bien à FCC, pendant moi, oh non, non, il a fait ça de manière unilatérale. Talamboka Ningo Kendel. Et si accord résume ma biso accord o tata mo benga tuninga Daniel yango accord rango ya zabolo ya nzambe o biso to yeba rango te yoka base bazana bezo ba yeba accord tango yoka base lelaki mambo à Genève pour retirer signature caméra na Félix ba retirer teto yoki peuple siko peuple alobi yoka base accord so ba bazo bala kisabiso kabila ba tchongo likola nzete ba mukuna bazo lela ya za prophète allo bakat nala kumuna ukene na putu mutakei zamba kulakisa ngai bakubala yo ukusuma mutuka zamba kutalisa renaissance kuganye
sikoyo nzambe atalisa yo mukuna akoro yango ezali ndenge nini mono yango na ndenge munzambe asuki mukuna kaka mukuna wana tala mboko yo bishanja eza pasi ngai yoka atelemeli penza likambo alobi azali penza ko soutenir likambo ya dissolution éveil conscience sikoyo omoni mambo ya dissolution yango mpe toza mpe mayele eza na article 148 elobi yo président oyi kodissoudre parlement mais eza na article monsieur bloqué le premier ministre doit contresigner yo ozali contre ozali pour na dissolution mama na ngai Daniel Safu na kobanga dissolution awa na Kinshasa so ba dissoudre na bambulika na mwamba wana te po mobeko likunze lobi 60 jours yo ndingo zomonela ngai bo mobali wa telemiawa abanga moto te ekumbaki nakende kuna nazonga te ngala omona kutu ba dissoudre pona za la présidence semblant orozonga ndenge nini esika papa Molière azali komisa ba vérité alobi bokendaka kuna kolala bapongi bolobaka eloko te ba population pe esika bazali si balembi na bango balobi bakovote lisusu moto te ye ndazolala bapongi botuna aza na commission nini botuna asali nini botuna bomonaka nga na palais du peuple abimisi ba secret c'est ça te y a rien de secret abimisi secret aye moko biso ba etokei nzela kelasi biso ba totangi Freud Sigmund Freud, qui est le père de la psychanalyse. Ngana tangi psychanalyse approfondie. Oto bengi la psychologie approfondie. Sigmund Freud a lobby, na psychologie, on appelle ça projection cathartique. Soro moni papa Molière yebisaye. Soro moni papa Molière yebisaye. Daniel Safalobi ozo sala ba bengango projection cathartique. Kofi mbanze momoko bo. Makaku soka moni moya buka mbumane zate akoyebisa baninga na mbuma yango bololo yene ta kokina parlementaire akomo ganga kuna to sala keloko te. Moi je suis dans la commission défense et sécurité bino ba imboka bomona kingana ba mama veuve militaire na ba orphelin militaire bino ba imboka bomona ngana kanyama kasese na lingina kufa po to rataki crash o to kena bandeko nanga Colette Chomba to raté crash pour la nini kotala boni to koki bongo otombola production ya masangu na mboka na biso pour atteindre autosuffisance alimentaire. Ngai nazali wana na kei na bundi likambo ya soda bino bozolo ba fa soutenir FARDC oko soutenir FARDC na nzembo oko soutenir FARDC na bitumba ya budget esika soda zwa kalomea moke ba matise lomea azala soda nguya boni armée na biso koma armée oko bundisa bitumba Rwanda banga biso bamboka msuba banga biso esengeli bongo to koma ce qu'on appelle une armée moderne. Parmi ba axe armée moderne il y a ce qu'on appelle le casernement nengozomona construction ba camp pour na ba militaire botuna ka yo papa Molière oza na commission nini tala esika batu balingi bapunza mboka parlement esika ye ya kosala mibeko mboke kendo boso yo tata mukolo bana no pe baza ba député fotuna nga premier suppléant nga nani professeur Mana azana faculté à relations internationales na campus premier suppléant na ngai ozolanda tu me déranges je suis en train de réfléchir je suis dans la réflexion David zonga non sima non zonga sima ça fera rien bozonga boye banenga ko monta biloko na bino ngo na loba boye bino ba journaliste bosala débat ngana Molière ezali kamtia leki na ndenge na fingi bosala débat bobengisi Daniel Safu bobengisi Molière. Moi je vais soutenir la thèse qui sous-tend parlement sengi mayele parlement esika ya pasi na musala na kopesa bino ndakisa na kati ya ba commission bogi okene musala 8h bosisi 20h parlement za na plénière te plénière esika parlement ba kopesa ba buko tanga parlement za lokola kelasi soki otanga kité mozo maloba na kati soki boko débattre ba points eskia à l'ordre du jour ba pesi bino ba document okotanga yango butu soki yo mesana kotanga buku te na parlement de kotanga buku. Si tu n'es pas lecteur de par ta nature de par ton éducation intellectuelle attends comme député kotanga bon mona kuna te ba député sala 5 ans malobate et ça la rate
Mais au lobby, ce qui député, moi, sali 5 ans le baraté, mais Thomas le condo le baraté. Yé Molière, au lobby, la Thomas le condo, ngana zelenge, na koche sikana, mbala liboso. Mais na rotala nani, Nathalie, ah, Thomas le condo, oh, ndaki sapo nangai. Nathalie, oh, Nathalie, ah, wana njoli. Nathalie, oh, wana, nazotala, bakulutu nangayo, babandi musala yambo, bazosala musala ngolo lenge, nini. Yé Molière, donc, parlement, na référence exacte. Aza papa mukolo, aza collègue nangai. J'ai du mal na kolobelaye. Na kolobelaye, ça me fait mal. Mais eza malamute, okenda kozwambo na parlement. Na biso nyonso muto aluli parlement lokola Molière azate. Ya mema na bana. Na bandeko bakoma ba député. Azana mwana ne azame député mukonzi na assemblée délibérante. Azala na respect na baninga. Azala na limemia. Parlement est institution te. Yo sikoyo okobwaka mai na mwana na balabala. Ata mbebe za na parlement ngo na mayele na kibo papa ne akobimisa bosoto na balabala. Oh, kuna tozaka qui sont pour, qui sont contre. Retenez ces mots, la projection cathartique. Ezaleli oyo olingo lati sango batu nyonso. Omoni bato baloba biso te yondo la kapungi osala ke lokote. Moi, j'ai une production parlementaire. Na bundi likambo ya budget ya armée na biso. Et si ko ezalaki moi moke tomatisi yango mosala député yango na commission na biso défense et sécurité armée ezala makambo ebele tozana bitumba bakoboma bandeko na biso na Beni esengeli bongo to alimenter armée oyo na molia kaka te to ko alimenter yango na nzela ya solde moto na monduki afutama malamu azala moto na semba azala moto na bwanya na nzelo azozolo kwa kotia na monoko zela na sisité soko zui kaka na parlement na to débattre ba sujet belé mokolo tozo voter budget mboka po bayeba te mboka eza bongo budget d'économie c'est balobi l'action budgétaire c'est l'identité ya mboka tale loko parlement ba pesi Félix ba pesi identité c'est-à-dire to voter budget pona ko sungaye akoba na musala bongo yo tango to voter budget les amusala te baninga na biso ekofine bazo sala 2 semaines balala raté na Béatrice pona budget mboka bongo yo ko boka musala batu wana lokola musala zololo leka kuna to sala ke lokote yenda sala ke lokote ozola na ngai ye sala ke lokote bo ye musala nezali émission babola comment moi sika na robimela ngala sa émission babola soka za na respect na baninga ne ba député te biso pe to za na respect na été. À la longue, il faut retirer ma parole à la télévision. Mais si vous avez dit que vous avez dit que honorable depuis tout le monde ndeko mokeba akenda en prison ndeko Daniel Safoupé on dira lo bakali sous tête oyebite ceux qui kara na internet to na télévision moi ezali nini penza eleka esala te to mona kayo lisusu te ndenge ezala kikala nazoba mama tango likambo ezali ndenge population etelemaka honorable pas télémina bango bazali ko déclarer to pe ko réclamer au monde na ralisu batunini bazo réclamer batunini bazo réclamer banana zo ki akizela population akizenga na balobi ozali ko kumisa tous ces derniers temps dans des émissions comme ko kumisa kaka zela ngana kumisa Janine Mabunda yo za journal la kisanga sika na kumisa Janine Mabunda dans notre vidéo moi j'ai vanté Janine Mabunda non tozo battant temoza journal ko tout la motuna te na loyenge la kisanga sika na kumisa Janine Mabunda. Une éducation reflétée mon tout. Je suis le fils d'un docteur. Mon père m'a pas éduqué na flatterie. Na reflété Janine Mabunda. Na bundi si bango 19 ans na mboko. So na kina nza na senga. L'autre ba député nyoso yebisanga. Aussi oyo kango cantonnage manuel. Mbala liboso. Ba député yebisanga to 500 na Kinshasa na Salian. Bino zela. To sala musa. Zela. Ngala linga so sa ba interview na bino pona yango. La presse congolaise devait aider les pays et accompagner la démocratie. D'ailleurs, déjà dans le lobby, en journalisme, on appelle ça les échos qui nous parviennent. Ce n'est plus l'objectivité. Le journalisme, c'est l'objectivité. Je suis dans une approche épistémologique. C'est ça. Balobi, non, vous froissez même la subsistance de l'information. Si on a tout dans le lobby, tu ne sauras pas dire à cette personne. Donc, un inconnu, c'est un piège de la communication. Et c'est méchant. On ne dit pas un politicien balobi. Il faut citer les noms. Nous avons parlé de Molière, na Bangité. Na Talissi, défaillance d'ordre moral éthique
dans les chefs de mon collègue. Sur Otali, député Montalobeli Molière. Alolaksanga nani ngate ngani ya manetumba. Ndeko moko. Moi je ne mène pas ce combat là. Son qui jeune moko malhonnête lokola bakuluta biso mususu. Ngana zana Félix. Ngana zobela Fati Béton. Mais j'ai choisi l'objectivité. Admettons nalanda ki Félix ndesko nazawa. Ni bazo sekanga mama baso de mouton. Ni bazo sekanga. Mais interpeller ba ministre Misato. Naza kumba interpeller ba wapi? Depuis lobby. Wapi? Kuna na kati ya nani grande instance à Matete. Est-ce que grande instance serait interpeller ministre? Il faut lire Montesquieu, la séparation du pouvoir, celle des députés qui a compétence d'interpeller les ministres. Il y a la séparation du pouvoir. C'est que Montesquieu appelle les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Ce que l'ingwe ba makambouana qui est un livre intitulé L'esprit des lois. Moni mambo classe comme il passe mambo classe. C'est là. C'est-à-dire quoi? Tant que les journalistes interpeller les ministres, c'est-à-dire que même toi-même les journalistes, tu n'aides pas la population. Ils n'ont pas compétence d'interpeller les ministres. Ou des cassations. Tu comprenais? L'interpellation des ministres. C'est là. Est-ce que je peux te répondre? L'enquête et l'interpellation, c'est deux choses diamétralement différentes. L'enquête, c'est autre chose. Mais quand il s'agit de l'interpellation, celle, Mouto appelle si ministre comme un ministre, c'est un député. Kakaye Mouto a benga na mbeba, peut sanctionner Zouzi. Ce qui Zouzi a lingi à sanctionner, bisson de député. C'est ce qu'on appelle la séparation du pouvoir, l'esprit des lois. Montesquieu va plus loin, dit les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Donc, tu vas mettre ça dans nos salariés à dictature. Oh, président face à la beauté, président institutionnel, députés institutions, gouvernements institutions, les cours et tribunaux, c'est aussi une institution. Mais c'est dans ce sens-là. Donc, Ngaï, Kolobaete, Janine Kabila, Jeannette Kabila, on a combo na j'ai du mal à maîtriser. To bandi kokutane na nzela musala. Jeannette Kabila est présidente de la commission de défense et sécurité. Quand vous prenez les règlements d'ordre intérieur, na kusala likambute ça y est. Vous avez ngai. Si on a un hôtel les opposants, Jeannette Kabila, nous devons élever l'esprit. Au nom de la dialectique, Mboke Kendo Bosso, nous sommes là. Nous avons pouvoir de la majorité. Nous avons la président. Mais to kita na balabala te, to kiti sape batu na niveau balabala te. Daniel Safu za muto balukaka na likambo. Likambo Daniel Safu. Bazo lukango. Nga na basi bayaka te. Bazo ata bolumbu nange bimalani. Mozwanga ndeni ngunza. Oko zwanga ndenge nini parce que tala nazana droiture. Na kati ya ligne ya Kimbangu. Nazana ligne ya Félix ya nani ya tala Makambon. Ya Tshisekedi wa Mulumba. Nazana ligne ya Mutakasa. Je suis lié à des valeurs ancestrales. Donc, on aura les autres. Ceux qui bateau, Daniel Safou, à comment coopérer avec Jeannette, tu n'es pas intelligent. Coopérer avec Bango, ça veut dire qu'il y a côté na kana bango. Mais tous les salamoko. Ceux qui sont tous le rapport. Ils ont un élément où on a bakisabino. Bokanga yango. Mouni na parlement. Ceux qui ont maël été, au salam na parlement. Au salam 5 ans, tu vas y payer. Le qui na parlement au comar. Ceux qui ont mission, faut faire les rapports, non? Faut combattre, faut combattre. Qui sont pour, qui sont contre, pour organiser débat national pour le bien de nos enfants, pour le bien de la classe politique, pour l'honneur de notre institution. Les députés sont censés défendre le Parlement. Ceux qui le lobent le Parlement, est-ce que ça va susciter des vocations? Bisson le lot monde ba député oh ya joie loi la terre et le sous-sol appartient à l'État. La loi Bakajika. Azalaka député te. Azalaka député te. Ngana zelenge na ko sambela nzambe nzambe. Pesanga mayele. Naza lokola Arito Malo Kondo. Nzambe pesanga mayele. Naza lokola Bakajika. Saint-Exupéry dans son ouvrage intitulé Les Petits Princes à Lobiboé. Si tu veux devenir grand, il faut suivre les chemins qu'a suivi les grands. Il y a mon lien à Chemani. Na boyi makambo, il y a l'équipe à lobby boy. Ngana l'équipe na le pan à peine à tikarate, nga so lobby à peine à lobby hein. Bon mon eloko Zakaria Zouat et boton abungate. Ce qui est mon lien à lingo mema on a nenga débat.
organiser débat national où il y a un seul thème. Le Parlement ne produit rien, ne fait rien. Où il y a une autre personne qui soutient la thèse que le Parlement est un moussala ya mayele. Ce qu'on a mayele était au salé komorote na Parlement. Bongo ye Molière, alingo boaka Parlement na balabala. Ndeba na kisasa alingo diaboliser Parlement. Moussala za na Parlement ya makasi. Boye bisaya, net au salé lokote. Santu Paul a lobby na Bible, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Akena ozambongo, tu peux ça l'année lokote. Merci beaucoup, Maman Nangaï. Si les plans stratégiques, il y a Congo, il y a Afrique, c'est une bonne chose. À cause de la présence de l'Olengenin, Kwame Nkrumah, au Azali père, il y a l'Ikanisiwana, qui est bisoba africain, Kwame Nkrumah, zolo belakutu, États-Unis d'Afrique. À comment même beaucoup, à comment beaucoup, intitulé beaucoup, les conscientismes africains. Écrit par Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, Njombo Keïta, comment on a été pour Afrique qui est liboso, tozala ini. Yangona, les lots benga Union africaine. Il y a eu modification avec l'évolution. Na puis à Kadhafi. Kadhafi a beaucoup fait pour l'Afrique. Zola nanga, tangu ya komi esikaena. Akozala nani? Akozala lokola Kwame Nkrumah. Akozala lokola Njombo Keïta. Akozala lokola Thomas Sankara. Azala bongo mwinda pona Afrique. Mwinda pona Afrique na vision na ye. Na maloba na ye. Na o ya kokoma, pas de commentaires. Ah monsieur. Moi je donne de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, on lui donne l'occasion de marquer l'histoire. Il ne faut pas marquer l'histoire négativement, il faut marquer l'histoire positivement dans l'intérêt de l'Afrique. Et le Congo a la vocation, n'est-ce pas, de propulser l'Afrique. Si le Congo traîne dans son développement, il fait traîner aussi l'Afrique. Le Congo a la mission, a la vocation de jouer le rôle de leadership dans l'Afrique, de par sa position stratégique et géographique. D'où ceux qui animent le Congo doivent, n'est-ce pas, être outillés scientifiquement, intellectuellement, sociologiquement, dans ce sens qu'ils soient à mesure de soulever l'Afrique, que l'Afrique est comme réellement Africo, Kwame Nkrumah reva. Ça c'est de deux. C'est aussi un moyen de mettre fin à tout ce qui se passe à Beni. Parce que le Congo, c'est un pays victime d'injustice. Le Congo, c'est un pays où Moutazu Lichetinae, a mokata batu mitupo comme Congolais. Bongo ba comme Congolais bongo. Ba comme apé bongo te. So lulimbo kango yaka. Zwa mikanda mobeko ezali. Le monde aujourd'hui est devenu un seul pays par la magie de la mondialisation. Ba Obama bango wana to karat. Obama président États-Unis bazo ba origine origine nini? C'est une bonne chose. Bongo bango ba niamulenge. Bazala pe ba courage balobaka toza ba congolais mais d'origine nini rwandais sonini na moni ba jeune moko rwandais bazo sala lycée na hymne na biso Congo yeah bonne so mona ba réseaux sociaux Congo yeah. Les amis, soyez-en sûrs, si les Rwandais continuent à déranger le Congo, nous allons coloniser ces pays un jour. Bino bande ko na biso ba Rwandais bo tchaka na mutu na bino toko coloniser bino un jour. Baizino toko sala biso toko pema bino ne bonda o sala. Le Congo est puissant. Si vous, jeunesse à Rwanda, je m'adresse à vous. Je m'adresse à Kagame. Je m'adresse à tout la bamba na solo beli bangwa batini moi simo bachelo bon. Ngate Ngunza. Ngunza. Donc ça, je fais un rêve. Bozo loko bien. Ça concerne les pays. Ça sont des révélations. J'ai fait un rêve qu'un jour, le Congo va coloniser le Rwanda. Amen. J'ai fait un rêve, un jour, le Congo va nourrir la Zambie. Parce que nous avons la terre. J'ai fait un rêve
Un jour, les gens quitteront Congo-Brazzaville pour aller au Sala. Dans les années 70, baboyi na biso zaki ba Rwandais, baboyi na biso zaki ba Sénégalais, awa na Kinshasa. Biso zaki na debo ya ba Rwandais. Viens na mona zoeba Abu Zarazak. Boyi na biso, na bosa ni kombo na. Je prends le monde à témoin, bino boza bilenge. Les années 70, bilenge à Rwanda bazo seka biso. Na lani on a réseau se pesinga pasi. Kangaye bazo seka Congo. Vous, jeunesse rwandaise, tchala mutuna bino. Je m'adresse aussi à Kagame. Un jour, j'ai fait un rêve. Un jour, le Congo va coloniser le Rwanda. J'ai fait un rêve. Un jour, nos enfants vont envahir le Rwanda. J'ai fait un rêve. Un jour, les Congolais auront l'ambition d'annexer le Rwanda. J'ai fait un rêve. Le Congo sera la puissance d'Afrique et du monde. Il y a porte-parole et opposition. Et comme il y a niveau ni le bas, on peut ça. Tu vois, Bino intervient. 1000 questions. Après. Voilà. Otuna mama Argentine azobo ma ville à Kinshasa. Bino boba. Boba Argentine. Ba uta yumbi. Ba bata som, c'est mes doigts bazar ta santé que bazar. Je l'ai dit, c'est la victoire du peuple congolais. Le peuple congolais accompagné. Bana Congo ban sobayaki awalelo. To remercier bino nyoso. Tozwa nzela, tozonga na ndako. Lobi tongo to alibiso banso awa. Soke sengeli ba leader ya lamuka ba awa lobi bakoye awa. Lobi awa kutule ko matamakala makotika. Tokozonga lobi te soki maika bimite. Mais tokolonga awa biso ba cadre tokende mamoke na cour constitutionnel toyeba pona nini zuzi yewana aboyi ko signer ko tia mokoloto na mokanda. Mbongo topesi Manso basengaki topesi pona nini maika bimite. Donc nous sommes convaincus qu'il y a une continuité. Tout le bagana bino mikonyo so yali continuité. Régime Kabila kaka lolenge boende salamaka pona ba moki à l'époque, ba chaloupa à l'époque, ezali pona ko nyokola Mike, ko entendre psychologiquement et moralement. Donc bana Congo banso bayaki merci na bino tozonga na ndako lobby déjà awa 9h tozali biso banso awa po directeur à prison de Quadria Outikoloba, Outikokenda à lobby directeur à prison à lobby boy. Papa epenge de Quadria pe on susu na na problème na binote. Ngai na banda ko zela se bayela ngai notification. Notification zaka so pe 3 mots. Na mon koloto mais bayeli ngate. Mana bimisa Mike et alite Mike akoma tina porte awa. Bazongisie tina 4 et que ça est le côté. To pona ko bunda pona Congo. To ebete to konyoka mapona Congo mais suka na suka na Chilombo na banda pete bango nyoso motazaki manda peuple alite yango ba konyoko la peuple pe ba konyoko la représenter peuple. Donc pona ba journaliste lobby peut ko sala réunion pona bino banso pour ko sa peut déclaration lobby donc bino banso bokende malamu lobby en tout cas to mona na bino de manière officielle pona ko sa peut makamona bino na tondi bino otondi. Merci. Bon, et puis si kanda makasi yango bloko ndeko nanga Denis azolo bagaya nyonso bloko révolta biso yango bloko mona ke bimisaka biso na balabala yango okande pe to telemi na prison après to ruba ndape action kaka na prison na bité ba ko biso maman na prison to ba ko sala biso sur papier makambo ngonde yango et ça na bité na be yango kindoki motema mabe to nini yango lelo na confirmer ba imboka nyonso tant to bagaya nyonso ke mukeba za prisonnier ya batu c'est un prisonnier politique. Cour constitutionnelle a rendu déjà arrêt, mais arrêt on a fallu qu'il ait la cour d'appel, mais la cour d'appel n'est comité parce qu'il y a le mot cour constitutionnelle. Et le mot pourquoi? Parce qu'il faut signature, il y a oui, ok, voilà, rapporteur oui par wana, il y a un mokolo toté na yebite, à ça on a encore, moté à mabe, kindoki, Tony, loi sikanga ba dotang sabiso yangwana. Dès retour ko c'est là, mais là on a ko rassurer na ba Congolais nyonso journée à lobby mercredi. Tokanisi ma formalité nyonso ekosila mwana mboka mukeba akozonga libanda pe TV kozonga elengi. Voilà.